kambama na mwana mboka oto bengi Valentin Kikwe obo moninga yo na simi megafone bobetela nga maboko beta maboko Deuxième ezali ndeko fils oyo azali kokambama awa ezali mbuma oyo Christian Itele alakisi biso na mwamba mobile bote bote bobetela ndeko Christian maboko bipai ya sali alors tozali na coordonnateur oyo mwamba oyo azali na place de résistance oyo aza kosime intérim ndeko kadi ya mazali mpe a bote bote tokobenga ndeko kadi yamba ye nde akopresente biso mainyonso tokoleka bote bote bana Fayulu oye bana Martin Fayulu oye toyete maboko mpona biso moko maye tobanda makambo oyo toyelaki awa nalingi nayebisa bino Martin Fayulu alingaka bino Martin Fayulu alingaka bino ayebisi biso tosangana tosala libokemo toza na masolo ya cohésion nationale biso na eside tolobaka Congo ekolobo Congo ekolobo Congo ekolobo mano nakende na milulu na biso toyelaki awa na tozali na basectionnaire na biso oyo basali district ya Mwamba awa sur place namoni sectionnaire Fista oyo azali sectionnaire ya Limete bobetela ye maboko mingi tozali komona adjoint ya sectionnaire Fista oyo azali awa sur place adjoint ya Limete bobetela ye maboko mingi wana toleki na section Matete tomoni représentant ya sectionnaire ya Matete ndeko soki azali yani présence ya coordonnateur numéro 1 ya Ligue des Jeunes ya Mwamba ndeko chancelier soki azali pembeni ya puso na pesa bandeko mbote awa toleki maintenant na bacoordonnateur ya baplace de résistance tomoni ndeko na biso baoyo bali kokamba awa bapesi ngai mégaphone mais il faut na présenter bango ndeko Valentin Kikwe oyo azali kocoordonne place oyo na minute oyo bobetela ye maboko makasi na ndeko Fiston Ngeteke oyo azali adjoint na ye bobetela ye Cordon Mouta oyo azali moko oyo bacoordonnateur ya place de résistance bobetela ye maboko mingi namoni présence ya mokonzi na ngai Alain Zikatedi présence ya Alain Zikatedi secrétaire national bobetela ye maboko mingi coordonnateur Mariette oyo azali moko ya bakambi ya place de résistance awa na ngaba apesa biso mbote bobetela ye maboko mingi bana Fayulu namoni le grand communicateur Ali Lobongo oyo babengaka ye opoza na kati ya opposition bobetela ye maboko mingi namoni présence ya Cordon Aristote oyo auti kokoma kaka kala te apesa bino mbote Cordon ya liste de la vallée bana Congo oye bana Fayulu oye biso tokobanga to tokobangisa biso tokobanga to tokobangisa na malili lelanga e na malili lelanga e na malili lelanga e lelanga e tokotaki na nyango tokotaki Fayulu tokotaki na nyango tokotaki Fayulu alingate babuma bana Congo alingate babuma bana Congo Deloyo Fayulu ina moto Deloyo bana la muka oye bana Martin Fayulu oye
Mboka, le secrétaire national en charge du sport et loisirs. Mwana Mboka, Mike Issem, Ok, ça va, en tout cas, merci beaucoup. Maboko mingi pour la vidéo. Est-ce que Bozali? Naenga mon côté, toye na moko ya bakambi nakati ya ICD et puis grand communicateur Alain Zikatedi nazo présenter yo bino yeyo. Je pense que ceux qui n'a quitté ye muta kozwa micro tokozala penza bref. Tokozala penza bref parce que bayebi singa boyaki depuis Tongo. Est-ce que bolembi? Est-ce que bolembi? Est-ce que vous avez résisté solo? Résistant qui m'a remoyi? Résistant qui m'a ramassé? Résistant qui m'a policier? Résistant qui m'a rachikata? Résistant qui m'a kadipoke? Comment si vous voulez minini? Bozo bango beto zo bangisa. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Na loba, na panza, na sakola, olingine bisabino sikani chilo mwaza sikoyo. Na panza, chilo masangwe ya kwenye kula fayulu. Chilo masangwe ya kwenye kula fayulu. Chilo masangwe ya kwenye kula fayulu. Nakozala mukuse me makamu na koloba ekozala molai na makanisi. Déjà va présenter ngai ezala bandeko mususu bamona kanga déjà na etando eke. Mais siko lelo tozana bino fara fara. Il faut to solo là. Bolingi na panza ba vérité. Est-ce que vous supportez? Bozo banga bakanga bino. Bozo banga. Baya. Denge. Le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayoulou m'a dit Mbote Sikazali, Mbote. Ok, ça va, merci. Maboko le susu pona bino. Nakoyebi Sabino d'abord à titre d'information. Le président élu et légitime des Congolais, Martin Fayoulou Madidi, aza déjà na Kinshasa, outa mokolo ya jeudi. Auta ki mobembo na mikili ya poto. Tangu à apprendre que moko ya babaoba ya lamuka. Oyo tozali kobenga na kombo ya professeur Kalele. Oyo atikaki biso mokolo ya le 4 mai. Akufaki na CMK. Zoto na ye na ngonga oyo ezali na morgue ya cliniques universitaires. Yango wana na kosenga na biso baso.
Pour honorer mémoire naie parce que la mouka toza na matanga na kosenga na biso banso to observer 1 minute de silence. Olati chapeau longola, olati manette longoli, de observer 1 minute de silence pour honorer mémoire ya professeur Kalele Oyatika Kibiso. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na Moukousse, programme Matanga Zaki mercredi la semaine prochaine. Et vous allez jour il y avait mortuaire et vous allez nasser Alvianova. Croisement avenue de la science, presse de Liège. Donc vous allez à côté Chaoumba. Et mon collègue jeudi, corps na ego bimana morgue, il y a cliniques universitaires. Donc exposé à un bâtiment administratif parce que ça là qui professeur na inikit. Et kolonga wana tokokende kotika na lilita na nécropole na kosenga na biso bansoto ya ebele pona ko rendre ba hommage na professeur Kalele pona bano ba ebiete. Kalele est parmi les fondateurs ya UDPS oyebi eloko to bengi parlement debout mutu asala parlement debout ezali professeur Kalele soki biso lelo eside toza na ba place de résistance parce que makanisi wana et utaka epa nani ya professeur Kalele azali moto yo abundaki pona vérité pona bosomi ya mboka na biso. Sans plus tarder nalingi sikoyo na yebisa bino maloba oyo uti epa ya le président élu le commandant du peuple Martin Fayulu parce que balobaka ete lokuta ayaka na assassin mais vérité na escalier pe ekomi nazomona bandeko na ngai ya ngaba baza koleka mais esengeli na biso baso totya matoi mpe tolanda awa toye kosala baaventure te awa toye kosala spectacle te toye kosala comédie te soki toye awa eza mpona kopesa bino message oyeba makambo eza koleka na mboka parce que lokuta elekaki mingi nakolobela bino makambo kaka mibale mpe nakopesa maloba na mwana mboka sikatedi po ete akomplete ngai balobi o Martin Fayulu alobaki na Top Congo ete esengeli na Félix akende avant 2028 bamisusu balobi o te alobaki bongo te alobaki ndeke Félix akokende na 2028 esali confusion bato bakomi tuna bakestion alobaki réellement nini bolingi naloba bolingi nasakola bopesanga matoi na bino boyoka makambo Martin Fayulu alobaki le président Martin Fayulu ntango bayambaki ene etandoike na Top Congo na France 24 na RFI maloba na ye etikali kaka moko alobi boye ba-institution oyo toza nango lelo ezali ba-institution moko illégitime Tshilombo ndenge aza wana c'est un président de fait peuple congolais atikala kovote ye peuple congolais pa yebi ye aza wana parce que ye na moninga na ye kadima basalelaki biso toza kobenga simulacre élection bazwi bapesi ye bapourcentage ya lokuta oyo peuple congolais etikala kopesa ye te nanga alobaki yango nde le président élu Martin Fayulu alobi boye esengeli boyeba ete Tshilombo aza wana de fait bopesa ngai wana bopesa ngai wana siku bino wake nakoloba makambo mibale ya liboso ezali makambo ya lokuta oyo bato bazoloba oyo Martin Fayulu alobaki na Top Congo ete esengeli na Tshilombo alongwa avant 2028 boyoka sikoyo Martin Fayulu alobaki nini po eza lokuta alobaki boye alobi Tshilombo na ba institution oyo eza lelo
Et ça, bah, institution de fait, c'est-à-dire que ça illégitime. Peuple congolais a tika la voter bangote. Crise politique, on a mais biso na crise sécuritaire, ouais ça le na mboka na biso. Yango le biboye. Si c'est qui d'ailleurs ça le deuxième mandat na ye frauduleux. Mandat moi ça il y a combien? Il y a 5 ans. Oh là là, il est Martin Fayou. Allez, qui est la top Congo? Alors Bakini. Allez, Bichilombo, Azawana, un président de fait, il est illégitime. Peuple congolais qui a voté ici. Mais Bisso Toza va démocrate. Toza comme l'élite moko non armée. C'est l'homme Ibeko Yambo Kanabiso attaque Bango Baviola Kayango. Pour être comme président de la République. Et Sengeli na yo, va voter yo na peuple. Mais Bango, Bakei Koyiba, Otobenga braquage électoral. Basali complot na Bango. D'abord, en 2018, na Kabila, en 2023, na Kadima. Azawana est président de fait. Toye bien en 2028. Ezali Mokolo et Sengela Salanini, Akende. Yangwana Tolobi Boye. Et Sengeli na biso avant de comme en 2028. Tout ça, la réforme institutionnelle. La tête de la réforme et qu'on a été restitué Seni. Tout Seni à Malamu. Oyo tokokuta ba composante surtout na kati. Tout coup constitutionnel moko ya Malamu. Oyo ekozala réellement impartial. Peut-on réviser loi électorale dans le système il y a 6 parce que Bakebele va comprendre que le système on essaye de motozu 1000 voix par commissaire député mais motozu 15 000 voix par le milieu de député parce que les ngomba na politique et commissaire qui s'est été est-ce que vous dites mayango moto le biboye et seigneur na biso avant de comme en 2028 et seigneur lié tout ça la réforme institutionnelle pour que dans une élection réellement transparente, on peut permettre biso Tocha Bakambi, au peuple à voter. Yangwana makanisiwana, pour être tout solo la yango, et seigneur liete, biso nyo surtout bayi congolais tout ça nini, to fan de sika moko. Oh to bengi na le poto cohésion nationale. Yangwana nde makanisi, il y a le président élu Martin Fayulu. Alors, qui Chilombo a kokende en 2028 parce que Ezali a né à Souka ya mandat ya Kimoyibi. Mais où avant Kende, et Seigneur na biso makambo tomona ki na 2028, na 2023, na 2018, et ça la malisusu